Vous avez assez duré sur cette montagne. Maintenant, tournez vers le nord. Allez vers le nord. Donc, aujourd'hui, les Congolais cherchent Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila avait la police, Kabila avait l'armée, Kabila avait tout, Kabila avait de l'argent, Kabila Badaki Kofuta. Si Félix il est à la tête de la République démocratique du Congo, c'est la mort de la République démocratique du Congo. Tout peuple Congo a Kima. Mbote bonjour, Nabilo Batubozu Libakou, ya Kolanda Biso, na mokolo lelo na Ezui. Ezui ezali bongo branche moko to chano océan du Congo, na chaîne à Libération, epai oto akaba Kongomani, epai oto panzaka to sasaka, epai oto belaka, moto ya papa le moloto, ekita, etumba, misala nyoso, ya baloki, ya yekolo Congo, epai oto conscientisaka, to mobilisaka, to sensibilisaka, to salaka éveil patriotique. Et pas auto analysaka ensemble et pas auto longolaka peuple congolais na bolema et pas auto tchaka litono na nzete poete to benga yango malamu et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto akabongo basinzili kubetaka mbela ndenge to salaka mikolo na mikolo atako nzoto atako minyoko atako mpela atako kuzanga to telema kapola ko bisa ba peuple congolais ete to telema to la tamola to moitumba to ete to mundela ekolo wa biso. Et pas oyo to telema ferme fidèle ko la bakoki pour nous causer la quoi ya République démocratique du Congo. Et pas auto mokundola ka maloba ya koko na biso les laboureurs ou aloba la biso béché fouiller ne laisser ni place que la main repasse. Ezui partout dans le monde, Ezui la montagne religieuse équipée pour la terre. Ezui et comme la manana ngana konya de l'Angleterre États-Unis d'Amérique et comme l'équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Ezui et matabon en Angleterre et dans mboka ya ngamo konzi et pas y a les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave. Ezui comme bon la France et pas y a John Lili Batombo grand frère propre et comme la bongo Maman Célestine, Papa Michael et comme la bongo, le number one au sort de la presse Juka Ama. Ezui et mon abongo Oscar courage de Konanga Eliwa Ezali Nzela la biso banso. Ezui et comme la bongo maman ya moto mojali bisi binso Ezui amibino. Ezui et qui mambango bongo na Belgique na mboka ya ba maman missionnaire. Na mboka ya nita baba ifuku yo moto bakoko lumumba Ezui comme la Suisse et pas ya joli la maman. Maman Samuel et maman Dolo. Ezui et mon abongo, moi la mère de Brune. Merci de m'abonner à Bisso, vraiment fidèle abonné à Bisso. Pébilon vous s'abonner, vous s'abonner massivement. La chaîne de la Libération, vous avez décidé, vous partagez l'émission, vous likez, vous consommez, vous bondez tout bas vie pour nous sauver. Nation à Bisso, Big Daniel Genda, Nzambe, Apamola, petit frère Zola. Vraiment. Excuse. Nzambe ayeba penza na kopambola bino baso bakongomani papa le frère de maman Clarisse la patro la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits kabuya l'homme peut s'attirer parce que nous allons désirer Kabila. Le peuple doit se mobiliser, tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc... Merci Nala Chabienne, maman sociale, maman Yabalabitike na Akene. Qui l'a mis Dieu d'état l'autre qui tombe, Kanekoto. Il y a soleil, vraiment Montana, un grand frère propre, Claude Montana. Na plus 45 on est à plus Claude Montala Kasongo vraiment to benga na to solo la océan abino santé zali malamuté merci na bande konyoso o baso soutenir ngai vraiment merci na ba maman missionnaire merci na équipe pour la téma na ngana konya de la ngai merci na Mireille Mave molonga dia les grands professeurs Mave Achille merci na bilo banso ba o bozo benga biso océan santé ezali bongo malamuté vraiment océan akozala bongo vraiment la posa elle est soumise la bilo pambate to changer que l'hôpital to kena l'hôpital maladie penza ezali na nzoto kasi soki to ko tele bakolo babo ezali ka pona bolo ya mboka océan pozo bakisi yo senga $254 na banzela epseki bande ko mususu mais océan ezali na makokite
bato bokozala associé océan vraiment bobenga po ete nazwa bakisi basekeli ya poison ezalaki na kopela nzoto na l'hôpital ope emoni bakisi oyo ekokai tosombi yango banti poison tokomela sikoyo mpona kaka esokola nzoto mpo toya kosalela bino mosala kasi tokolembe te mpo yali kongo yo oyo omoni okosonga océan ekozala bongo malamu benga océan oyo bapeda na kosonga ye po ete azonga lolenge azalaka po ete lisano oyo ezali kobeta sikoyo ezali kosenga ete tozala nzoto makasi ezali kosenga fefele te ezali kosenga badouleur ndenge ekosala biso te problème ya rein esalaki mpe mwa pasi kasi minganga mpe balelaki kaka koyeba commentaire pa ya minganga me na ngolo ya nzambe tata tozali po ete douleur wana vraiment nde ezali kosala pasi yango nde esali makambo nyonso me na ngolo ya nzambe tata osea azali na posala bino banso baoyo bolingaka ye mpona kopesa ye maboko kisi elekaka pamba te esengaka mpe mwa engbele savedir soki tosombi kisi mwa engbele mpe kozala donc bobenga océan de la presse mpona kosoutenir ye abeti mbela ye moko po ete santé ezali malamu te esengeli tobima po ete lisano ezoya sikoyo ezosenga course wala kabuya azala makasi na nzoto océan azala makasi na nzoto po ete etumba ekomi nango na ntango na yango tiela biso Pierrot kabuya l'homme puissant. Toutes les manifestations que nous faisons là, dans un contexte d'un homme qui a sorti la dictature, Botambola, Bosandé, Bolingi, ça ne changera rien. Ils disent qu'ils ont la force publique. C'est comme ça que moi je suis d'ailleurs content qu'ils fassent ces erreurs. Comme ça, l'option de coup de force se confirme de plus en plus. Félix, il faut le déboulonner par la force. Parce que par des voies démocratiques, ça ne peut pas aller. Et ça viendra, mes chers frères. Bogobenga prophète. On va le chasser par le coup de force. Pourquoi? Parce qu'il ne nous laisse plus. Il ne laisse plus aux gens une alternative. C'est comme ça que j'ai dit, il emportera la responsabilité. Il aura voulu. C'est lui qui amènera les gens à mettre en place un scénario catastrophique, un scénario de coup de force contre sa personne. Et c'est ça qui sauvera le pays. Bon marché ndenge bolingi, bon salaba sitting ndenge bolingi, Félix est désormais un petit dictateur et kosala ye eloko moko te. Et kosala eloko te. Yango bomoni afrondoli meswana azoko lobake ndenge boyoki azoko lobake nani comment ça s'appelle azoko lobake nani élection ezali. Oui, je vous confirme que dans le plan qu'ils ont mis en place, ils ont levé l'option d'organiser des élections coûte que coûte. Et ils vont le faire. Parce qu'en mesurant, en mettant sur la balance les deux options, ils se sont rendus compte que ce serait beaucoup plus suicidaire pour eux de pouvoir négocier un glissement plutôt que d'organiser des élections chaotiques, quitte à gérer la masse et à gérer les frustrations, à gérer. Ils partent, ils mettent un pari en disant, Batu bako bima, 2-3 jours bako lemba. Ceux qui bako lemba te, on va négocier, on va ouvrir les négociations pour que Tabako Tato se calme, mais yo déjà vous allez proclamer président de la République. C'est ça la logique de ces petits dictateurs. Batu bako sauver Mboka, Kobirisa Mboka Lelo, et comme coup de force, il faut que oyo bato ba scénario ya ba coup de force, il y a révolution, il y a moto, quelle que soit la forme que prendra cette résolution, cette révolution là. Il faut l'exécuter pour sauver la République. Parce que Félix ne vous laissera plus aucune alternative. Il n'y en a plus. Bino Moranti Benare Félix wana a organisé l'élection pour rater l'élection. Bolandi Pierrot Naboke Bitoche Pero Loire pour être à la colocolo océan de la presse congolaise. Mais tala ye pas boy na ye kamboka kimi na ye Daniel Safu akimi na ye parce que soki a olobi vérité okokima na océan azalaka ozake po ete tolobi ezali solo ya mboka mwali moditunga esengeli mboka na biso to bundela yango esengeli to balanga ba vidéo na ocha bongo to kolobela kaboya chelanga na garçon oyo na loyembola ye awuti koyela. Kadi président jusqu'à la mort, oui, président du Congo jusqu'à la mort. Ekele président du Congo jusqu'à la mort. Chilombo, tu seras président jusqu'à la mort. Ekele président jusqu'à la mort. Chilombo est tout président du Congo jusqu'à la mort. Hey, président jusqu'à la mort, oui. Tu seras président jusqu'à la mort. Bolo bana Moïse katumbi chana se. Hey, ogogo kakolongola chilombo nankwasa to.
président du Congo jusqu'à la mort. Egelekele, il sera président jusqu'à la mort. Président costaud, président, hey, jusqu'à la mort. Egelekele. Bolandi garçon oyo ndenge ayembi Félix Ewumela na yo tina liwa Félix Ewumela na tina liwa Félix Ewumela na liwa kasi na sima loyembo oyo bolanda pe ba petit oyo bazongisele loyembo Posa komona papa Kabila Posa komona papa Raisi Mutana botama na mona papa te Posa komona papa Raisi Nzambe sumba tomona papa Kabila Pardon papa kobeta karate Nzambe sumba tomona papa Kabila Pardon papa kobeta karate Utana botama na mona papa te bandeko bolandi la bokebi to banda sikoyo nani kodécortiquer malembe po ifota lobaka mpe mwa ikoke ola nzoto mais tobunda kaka etumba yango parce que nzambe azali bandeko na ngai Mzee Laurent Désiré Kabila atikelaki biso testament alobi esengeli totelema esengeli na tous les 450 ethnies na sous-ethnie to pratiquer biloko bia biso bia bakoko pour na ko défendre patrie pamba te to kozala ba marche pied ya banyangala kata ya batusi oyo boli na mayele bele boyebi lisolo ya empire imatuti boyebi boni bango baza ko progresser boyebi boni bango baza kosala mosala bango pe bazali ko réussir yango pourquoi unité eza force là-bas bazali ko réussir yango pourquoi unité ezali force là-bas amour patriotique amour ya ndeko na ndeko langage na bango ezali moko nzambe na bango ezali nini prière na bango ezali nini tozwa mabele ya Congo nde elonga na biso siko ngai na otosambelaka nini prière ya Kagame na ba Rwandais bazali kosambela nini balobi esengeli biso tozwa mabele ya Congo po ete ezali mabele bakoko na biso batikela biso losambo na bango yango wana soki bazwi parti moko ya mabele ya Congo balobi Dieu soit loué siko ngai na otozali kosambela nini pendant combien de temps oyo tozali kobika mabe prière nini oyo osambelaka lelo na kopesa bino londo esengeli nga na otosala prière na biso ezali nini ezali article 64 mokolo nga na otokolonga kozala libre nde mokolo wana tokosambela nzambe ke prière na biso eyokama epai ya nzambe tikino lelo losambo na biso ekoyokama te tikino lelo losambo ekoyokana te kabuya tiela ngai le messager. Il est temps que nous arrêtons la récréation. Il est temps que nous nous rendons compte que nous sommes au bout. La guerre est là, la souffrance est là. Il est temps que nous puissions comprendre qu'il faut un changement radical qui va permettre au Tout-Puissant de s'emparer de sa nation et modifier le système que le diable a implémenté dans la nation. Peuple congolais, vous êtes tous témoins que notre pays aujourd'hui est un des pays les plus pauvres du monde. Quelque chose qu'on ne peut jamais imaginer ni justifier. Nous sommes sans doute un pays où il y a une grande diversité de la religion. Nous devons faire preuve de tout cela. Nous sommes une nation où on rencontre le plus grand nombre d'exilés dans le monde. Voilà des valeurs en déportation. Nous sommes une nation qui aujourd'hui est pleinement dans
dans la souffrance. Peuple congolais, les magies ne sauvent jamais. Les fétiches ne sauvent jamais. Le règne de Satan, c'est un règne de désordre. C'est un règne de malheur. Peut-être de bonheur pour... Boambi maloba la bokeli. Tiki no lelo. Prière et kalate parce que pays riches, les peuples sont pauvres. Mon anate. Pays est riche. Babite mboka wana. Bazala babola et salamate. Ezala Congo. Ezaka kala Congo. Bato bazali na zongo na inga. Balala ka molili et alika na Congo. Bato bali na terre arable bike mabele oya bofuluki mais baza na nkona te e akako. Bato baza na ba minéré, baza na bofuluki ya mabele ya mai ya zamba basalela ka yango te e akana ko. Donc bila keli mabe e akana République démocratique te. Les colonies sengé to mitala malamu. Yango moni na lobela kabino na livre à Josué. Bon alors Josué 8. Bon banda kotanga Josué. Nzamba tali lolenge na bango lobité. Vous avez assez d'iré sur cette montagne. Maintenant tournez vers le nord. Allez vers le nord. Ndekolanga congolais ou na motema mabe. Nakobika na lokuta, nakobika la division na bokabwani, nakobika la makambo nyonso ngala la kisibino o pero luara ko tembola yango. Oyo boko mone tumba ya banzembo balanga nzembo o kuna lobi Félix Wumela ba o balobi to ali na posa ya Kabila ko beta biso karaté papa to ko lukayo. Et ça c'est la République démocratique. Et tumba anya komi ko sala. C'est quoi tumbe komi boni? Moïse Katumbi mais basa la bloc de 4. Mais moto va viser ça Moïse Katumbi. Pourquoi Moïse Katumbi na ko loba mo moké? Pourquoi pas ma tête en pognon à Bukangalonjo? Pourquoi pas Délice Sang? Pourquoi pas Martin Fayulu Madidi? Ou à Batraka Bango dans 62 na 2018? Pourquoi seulement Moïse Katumbi et Salomon Escadela arrêtés aujourd'hui? Bande kolanga to comme na théâtre Océan na Bilabika. Océan Telemana Kabuya. Poto pomo la misala oya moloki satana. Poto kita. Kozu après tout s'il samaka pour makambo efesi la République démocratique du Congo. Tous ces sont attentes ba sakana biso la Félix parce que tant le ben bilo que Dieu m'a montré Félix et suku ya mwindo. Ala tileta mwindo moko mwindo. Tous les trois partis ezaki melio na ebisi bilo Félix ba pona na nzambe te bo lapidanga elelo bo monite Judas Iscariote. Yuda sakwenza bwa lukutungula Yesu bo angata biuma aya kumpala kwa bantu. Yango tozomona video oyo yango ndeko kabola biso e kabola bitumba ya malien oyo andopite malien video oyo ndeko kabola biso bitumba maintenant loba mwa moke kaboya ko chasina bi mama kaboya toloba eza Congo so sala passe to belela ki utakala kala to koloba la bino papa nganda na kufite na zungo lu grâce ya papa la to sola nae mutu lokola nganda ngala ko sola na ndenge nini eza mystère nzambe te Terminator à l'époque de Mobutu Sese Seko nani akoloba nae me nganda benga mama mwana nanga to solola to bikisa mboka oza na vision et personne. Soki ba papa ngwanda bakendaki na liso ya papa ngwanda mto osakane te akendaki na liso ya komona ke te mwana oyo asa na nzela mwana vous croyez que ba papa ngwanda bazaika pamba oyo ba bisoko ba Bruno Mimbenga ba Josué Lumumba ba lebolo jo bakabuya la ngao soto zaki na ba mboka moko boye na ebité ya ndenge nini ba bato na bayaka leko tula biso chaque jour ba idée na ba ni poto ba ko panza mais tellement que Congolais alingaka ndeko na yete ni ne prophète chez lui bazo lapider bazo boya tango ko kenda mboka mususu ba bengi au traître te bino nde bozo comme ça biso la situation nini oyo chaîne le bila bilo mona ate chaîne nde ba bomsangwa chaîne miso ko kota bu ba boya e bu jaune e bu ba boaki yango. Mais qu'est-ce que ça pamba?
parce que les ébélés bon babumsaka o ba yebi vérité eza la katiao ba yebi makambo ebimakawa ba yebi ke zaka bosolo ba yebi ke puissance moko ezali ao jour batu bakoyoka bako comprendre divinité eza na chaîne à libération manana na konya de la mais Congo eza sauvé mais espérons que Congo est la sauver puis Afrique est la sauver parce qu'on a un Dieu puissant tous ça là ba guerrier tous ça 4 tribus ya makasi o contourner biso tout ba Congo maele ba luba misolo ba to bandu ba Congo makamba molimo ba luba misolo ba tabandu maele bangala ba guerrier ba katanga ba yaya Nzambe apesa richesse tout toi ne loko kolukate soko lobi muta maele to lalika pongi ale giam ngangula bagi makameli mo ale o biso to sabo kayembe o boli bo sabo donc mboka na biso lelo bako sakala kala biso te bako sakala biso te toza faible te toza bateau toko bikisa kaka ndenge rêve wana spiritualité kena ko beta na folfano ayebi que l'Afrique et sa berceau de l'humanité mais c'est le Congo qui va dégager sa puissance sa divinité pour Afrique et ça la sauver baza ko empêcher yango mais yo moko congolais ozo vanda bo tant to lo bo to finga biso ozo bando lukela biso liwa ozo bando lo bala biso maloba ya mabe neloko tosali yote Congolais wolo na maboko azo bande Congolais loko amona ona poto boki moto alokota sukoli kabe zaki ndea bakara ebele balele zaki yanga ta boke procès alongi yo boka kinga na lokoti ndenge bo sa biso lelo un jour soki tozate boko kanisa ba océan te océan zalaka jour la nzamba pesa bilo moto pourtant océan ya kolobala bino boko yokete chez nous beaucoup bundisa yango pourquoi lelo oyo to boboni teke mapona mezate boboni teke Félix akokende kozwa deuxième mandat parce que bakosala milulu ya minene na katikati awa ndeko nanga il faut to bunda Félix alongola Congo po mboka na biso etekameke na lolenge ya mabete ndeko nanga na lolenge ya solo pe la vision ya Nzambe si Félix il est à la tête de la République démocratique du Congo c'est la mort de la République démocratique du Congo tout peuple Congo akokima allez comprendre que bana lelo bazoyemba Kabila soki nzemba ko bayembi nini wana bomoni wana abeti guitare alobi bazolela Kabila parce que soki bamoni Kabila ça veut dire lobiko la bango pourquoi baleli Félix te eza la tribalisme te moto azoyemba nzemba Félix wana aza dialecte na ezani c'est eux-mêmes qui créent la tribalisme mais tala bana o bayembeli Kabila yo mo bango ba Swahili Swahili te donc balelié Raïs papa l'homme de Kara kobeta biso karaté tozali koluka et c'est comme ça la République démocratique du Congo aujourd'hui les Congolais cherchent Kabila pourquoi parce que Kabila avait la police Kabila avait l'armée Kabila avait tout Kabila avait de l'argent Kabila badaki kofuta Kabila kuta Congo mabe et maintenant 4 ans de Félix et 5 ans maintenant qu'est-ce que Félix a fait Mali a koloba yango nga kabatu te yango la sengi na ba peuple Congo to tikali na arme moko prière trop efficace c'est soulèvement populaire pour rien alors pour tout ça l'opération Jeanne d'Arc pour tout se soulever bande kolanga bela bofanda na France mais boy histoire on dit boy bien ngote baninga babunda po bino boya kozwa ta vie obozaka lango ba considérer bana ba considérer bino ba futa bino mais tant que vous na France les bozo makambo wana ya France bon comme bon bungela Congo bino bobolo kwa France comme ya bino o makamba Congo talenga te maman c'est en tout cas nga vraiment nazala nga bien na France mboko ngungezaka te mboka ya tata na mama na yo la Jeanne d'Arc boa famille. Et puis, ce qu'on est plus loin, au bout de Jeanne d'Arc, là, ça va être à Mouine. Pour courage
village wana mais yo ozokuta révolution française esalamaka boza na férié ya Jeanne d'Arc mais yo ozolobaki nga nasalanga bien naye kozonganga Kongo mboka bangungi insensé Jeanne d'Arc yala ndeko no te révolution française ntango esalamaki bango mpe babundaki ndenge moko esengeli biso tobunda ndenge mosala biso tokosala tokoloba tokodégage énergie opamba te mpo bato bayoka bacomprendre bato baza na misolo bapesa biso misolo tobunda c'est le temps de so tobundi te ndeko nanga omoni ka désordre esalama oyo bao baokoka te baokende baokozala na bamboka mosusu bakimi baoyo bakokoka mpe nzala te tokotikala système ya Kabila e Congo eparti santa tomotombele wana mpona koteka Congo ase mpona sala eloko te mpona koteka Congo yango nazobisa bandeko nanga prière eza kaka moko prière ezali moko ndeko nanga il y a des gens qui négligent notre père mais soit prière à notre père anatanga yango dia tout dit pardon eza na kati amour eza na kati ya kolinga moto ya kolinga mboka ya kolinga moboti ya kolinga nzambe ya kolinga bana nakata tout nzambe alobaki wana siko prière ya ngana siko ezani ya kosauver patrie ya kosala soulèvement populaire alors soulèvement populaire ezani faut tozapela biso et puis soulèvement populaire na biso eza nango so na stratégie te parce que tout oyebi na bandondo awa bakangi bato donc ekomi kokangi ndeko noko tuna ekute soki koko yoki ke eza boye mukamate mupike ça pas de sens ça pas de sens ça plus de sens donc mboka ekomi moto akoteli bino na ndako boye moyebe boye akopesa esika ezali outi epo biso touti kenge nini moyena alobati bopesanga na mai bopesi ta mosu ndoki ye wana uti kenge yoki ka ndeko loka mpe tokala bolingo tie neti famille mo babomi na makala bayambi bato bauti eloko komona ngo nini awa na maluko bakimaki mekao bayambi bango nzoka bato mabe bomi bango na poto omoni makambo ndenge ekomi donc tokosila bongo touti wa ponga na uti mekao boyambi ye bopesi ye mai na butu babomi bino donc plan ezokoma na Congo plan machiavélique pour assassiner peuple Congo alors esengeli ngai na bino tobunda etumbezaka moko ya longola felias toza na problème na biso komona yango fatiche Congo nous avons un sérieux problème et puis maladie wana bomoni ndenge ekomi monene tango tobanda koloba na bino bobanda konzima biso te problème ezaka moko ngai na yo topesa na maboko po ete tobunda nous avait dit siko na ina tuna pola sukisa la ngai kaboya merci bandoki oyo babokela bato bambasu bazaka wapi bandoki oyo bapumbwaka wana est-ce que vraiment il y a des sorciers dans la République démocratique du Congo? Est-ce que dans bamboka la biso ba village la biso bandoki penza bazali ya solo bao balia kabala bato bandoki bali bao babwakela ka bato ba maladie bozali soki bozali nga azoluka bino boya to sanga la poto bwana mission à kosala parce que Mobutu nous avait dit il faut négocier avec les diables tozoluka bino bandoki bobwakela bato bambasu tozoluka bino bandoki bolia kabala bato tozoluka bino bandoki bofrena kabana bato lokwa lisolo o bayilaki mamu ya tata mwasa bokola bana ye mwana ne ya mobali akute na mwasi moko la nzela ya réseaux sociaux mwasa na sepe na ye pa bala ya bokeli mwana bato maladi ya mikinza soki bato abongo bazali tozoluka bino tata mwasi toza na posa na parce que yo bebisi libala ya mwana ya ndekono oyo bokola toza na posa na bile boya tokutala parce que faut pratiquer force nyonso pona ko libérer Congo la biso kaka moto azala kitoa koyoka waza moto la bolé machine tela akoyoka te grâce à Omba tela que Dieu nous bénisse merci na awande la banzi na succès na kabu ya lompesa vidéo ya député malien toka wa un député malien pense de vous et de votre gouvernement. Exactement qu'est-ce que se passe?
Merci Nakabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na gloire à Ngoma mais s'appelle électrique qui a pas PJ directeur recherche stratégique personne mon compte pareil mais sur biso maman d'Angola la mo kité na Florencia Matondomido bon retour na mon ami de tous les temps mon ami privé et personnel Gino lo soit des F victime douceur de King que Dieu vous bénisse bino pense bolinga biso vraiment bobenga biso tozana posala bilo kasi ya motu ya ezali makambo na ebisi bino to tia ngola musala Kabuya bye.